Kokamwa bandeko botala ndenge KwaZulu Natal na ville ya Durban to pa ville mususu ya pembeni edindi na mai et rappeler biso histoire ya Noé oyo mbula ebetaki 40 jours 40 nuits batu mokili ezinda. Est-ce que oyo Nzambe a punir bana Afrique du Sud te po ndenge KwaZulu Natal edindi na mai po ba bien Durban edindi na mai pena boy eloko atamoko etikalité. Kokamwa à suivre dans cette émission, mesdames et messieurs. École oyo bozali komona ezali komona ngo école Willy Bakonga oyo azalaki bongo ministre éducation tala école oyo na ebite ye mutu atonga to gouvernement da tonga po ba bezali ko ya l'état tala état de classe to kolobaka na émission oyo gouverneur ya Équateur ndeko Bobo to mona boka Bobo akati pon na kopekisa kaka Martin Fayulu akatsanga mususu te pona nini boyi. Et voilà, faites comme moi. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV depuis l'Afrique du Sud. Et bien sûr avec l'animateur, le principal boss, Fiston Pelende. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité au bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosola chaque jour ko betela bino ma solo oyo bino moko bopesaka biso to ba chaque fois lisole ko osala ya camarade na yo e ko osala ya mobali na yo e ko osala ya mwana na yo ya mwasi na yo ya famille na osongolo tompakala bopesaka biso to betela bandeko na communauté ya bato mangala partout dans le monde entier. Ce n'est pas pour nuire batu plutôt pour na kosunga esika ndeko kwei yo okoya te esika pe ndeko alongaki yo pe olonga kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na abonné na studio chaîne oyo Radio Lokole Télévision bo partager ka émission oyo ndeko to ba chaque fois soki li solo intéressé te partager ndeko soko zui ku émission avant yo tala na nous partager na ba Instagram na ba Facebook na ba WhatsApp tindela ba ndeko pe komela ndeko tina fin fond bandeko ba s'abonner déjà. Merci pour partager yo pe soko s'abonner na ndeko s'abonner na chaîne oyo et puis to partager to atteindre un bon nombre pour na message et les cas et pas yaba ndeko. Merci na sponsor officiel la chaîne Oyo Yannick Kinia, les dragons de la monnaie congolaise. Oumela Talarayo, les faiseurs des millionnaires. Ya mama Brigitte Boukassa yone mankambo mbote na Tijo Lushombo, un prince à New York. Ya mama Franc mbote na mon ami personnel commandant Anderson de Djobour Congolo yonde mankambu taraka yo mbote na salon Hilary na Rosentenville na ba chaque fois 100 tonnes na kata Rosentenville batata Mponyo Boza fondation Monzali umela yonde mankambu mbote na Chibwabwa Boza ebele na Bosanité maître Zeus ebende balona mbote. Obo mesalo bandeko boyebi avant to betela bino ma solo to pesa kaliboso information pour to yebi que vraiment ndeko mususu la ndaka papa Fiston on a temps ko sala information te alors on to sélectionner moi 2 mois 3 information ya ko pesa bino pour la page quand même na mike ozo le kabongo na monde entier en général et particulièrement na mboka na biso. Loko la boki na sommaire to libongo to la bino to lobi école moko ya l'état na mboka na biso précisément na Mbandaka to na Équateur école ya l'état kombo nango Willy Bakonga balobe za école ya l'état te yebita conventionné to za pene ya l'état full parce que tango batianga Willy Bakonga to yebita école wana ezalaki quand botala état école wana botala yebita so image wana tala état école oyo vraiment école ya l'état mais Willy Bakonga azalaki bongo ministre ya éducation. Oboka ki azoki moi problème moi kokoso bakanga kié pona makamasuke 2 millions abana classe conseil par après de comment les aki yangote consomme en bref alors qui ministre ya éducation mais étant ministre éducation il fallait qu'il n'aille aille ba que école moko na Équateur et pour tra kombo na
akoki kotika yango ata na etan te parce que ye moko Willy Bakonga azali promoteur ya bekole ebele na Kinshasa. Pona nini na Équateur atiki baka école za ndenge wana et surtout aza ressortissant ya vraiment ya Équateur. Oui, non seulement ata bongsa na mbongo na na mbongo ya l'état. À l'époque Willy Bakonga eleki sika boye tozana mwana mboka mususu ta na école wana soki bobongisa ngo bana bakotanga na condition ya malamu. Polanda quand même comment est-ce que papa ba mikolo ba nkumu ya kuna bazo déplorer bazo ba vérité sur école wana. Nous vous retrouvons juste après. Mbote oh kombe école ni Willy Bakonga oya ministre oya école à l'état kombe école ni Bakonga comment on peut école Willy Bakonga ah toi na mboka ni Bokake est-ce que au classe ni na classe ni première et sixième. Première et sixième. Oh la kisanga eba classe yango ya première ezap. Ya première yango. Kama difficulté na mo pepe mo kaka ne buki mo. Première première. Wapi ban. Ba bafanda wapi. Tu appelles à congé, il faut que tu banques ça. Ah OK. Au première. Deuxième wapi. Deuxième yango. École Willy Bakonga deuxième yango. Oyo. Troisième. Bon ba tableau za ba koma wapi tableau la kisanga tableau kaila tableau que tu tableau la kisanga troisième. Oh siko wapi. Ah quatrième. Tableau yango. Ah, au tableau yango. Oui, quand même, yango un des tableaux. Au quatrième. Et tu as ici, cinquième. On trouve à sixième primaire. Ok. Cinquième yango. Oh, tout le monde est baban. Yango baban. Ah, ok. Oh, cinquième, sixième, yango kuna. Yango. Au tableau à cinquième. Ah, ok. Ah, au tableau à sixième. Sixième primaire. Oh, kunanda kwa bureau. Ah, ok. Ah, tu as un boucaquet, non? Ah, ok. Siko, nani, WC zap, toilette. Classe, école, bandi mukumbulani. Ah, bandi sika. Tolobaki yango na ebandeli gouverneur Bobo, gouverneur ya Équateur à Katipon. Toyebi te soki à Katipon ya solo, to po ebukolaki na mbula mais témoignage ndenge batu bali koloba ezali gouverneur nde a pesi mitindo ba Katapon pona nini Martin Fayulu alingai alungwa na point X pour que na point Y. Toyebi te pona nini c'est ça pona Martin Fayulu ya solo to ya lokuta. Reportage auto la bino ezali ya mwana mboka Epenge. Toyebi ke Epenge azalaka pro Fayulu. Mais est-ce qu'il y a Zoloba? Ezali ya solo to ya lokuta parce que na 4 reportages wana population pe eleli. Boyoka. Moni ndenge président élu a la date bloqué na cortège ne mobimba. Moni professeur de voski to biso ba so tutia boy. Na se ya mvula tono ke la mvula. Bobo ayeba yete 1. Mobutu akenda. Kabila Yosef akenda. Kabila le père akenda. Chilombo alongi ma pronomité na 2023 tokotia ilibanda. Et nous disons à monsieur Bobo que le auto sala oyo boye. Eza infraction monene. Kokata tout un pont kokata yango pour ko pesa Fayulu pour aleka. Mais au-delà ya Fayulu, le peuple ya privé awa. Tant la ça kuna. Atami tu connais premier kuna. Ikolo ya Bobo. Comment on peut qualifier ça? Comment un homme comme ça peut l'appeler gouverneur ya Équateur? Donc
bana Équateur ayali témoin bana Équateur bavotaki Fayulu soki asali moto bango bavotaki boye c'est que yali bana Équateur nde asali boye mais 2023 yali koya likambo oyo prince epenge molobela pepe na bino bino bobo akosambaka mpona likambo oyo mpe akozalaka na boloko kaka na kisasa na Équateur te otie na boloko na kisasa atondi botoli bayebaki programme na biso malamu bayebaki après bandaka tozokende bikoro on s'arrange on vient on démonte expressement les ponts pour nous empêcher de traverser de peur que tokende côté kuna mais ce n'est pas que ceux qui basali boye nde kosala ete mariage peuple na Fayulu ezala te peuple asi apona na ye candidat na ye qui incarne l'espoir c'est Fayulu toutes ces pratiques ici ont changé le côté na mitema bato souci ya mutu na Congo eza ete Congo est avancé kende Congo kende liboso mais quand quelqu'un peut venir na siècle où na ba pratique ya boye ça montre que azana place na été donc il faut qu'on trouve des hommes compétents pour gérer les provinces, gérer le pays. On ne peut pas confier la gestion d'une grande province comme celle-ci entre les mains d'un charlatan. Destruction méchante. Ezali destruction méchante, c'est une infraction. Vous ne pouvez pas casser le pont tout simplement parce que au limite que Martin Fayulu a qu'un écoro. Il faudrait que le gouverneur aille à Kabila Zalaki a Wakei, Chilombo va Kende. Voilà. Voilà. Omoni bobo akati nzela aboki mabaya na mai. Voilà. Je crois soki ezali bongo ezali malamu te tozali na démocratie totika peuple congolais sionné partout à lingi. Ete ya bino kaka toloba mingi te tokotaka mingi politique te tobaka makambo ya mboka mais na ndenge ya loyalité quoi. Lokola bomoni on a titre et spécial d'Urban lelo Durban et dindi na mai lokola histoire o totanga ka bandeko ya Noé oyo bana ya mokili bato ya mokili ya kala babwai ko to sembeko ya nzambe mokili bebaki nzambe akomaki na suka toloba ajaki bon aboma mokili po abandela mokili na ye ya sika to yebi histoire ya Noé comment est-ce que nzambe ayebisaki ya tonga bateau pardon ate yango na montagne tango mbule ko beta 40 jours bateau wana bada ko flotter et na kati ya bateau wana akotaki ba nimo espèce nyos tout couple yena bana ye bakotaki pe et après on a mbule bandi to yebi histoire comment est-ce que mukili et komaki mai na mai tesilaki bande ko likambo obo mona de ko ba image omona to bandoro ba image bana défilé likambo o to mona na Bible to mona te me to yoka to tanga na Bible to mona na ba film ba tourner ya Noé et salami bongo na province ya KwaZulu-Natal na mboka Afrique du Sud et salami une partie na Durban une partie na ba village surtout ba mboka mususu o de kaka mbula ebeti pendant 3 jours non-stop et sali ba dégâts moko impossible bandeko ezopesa mawa batu bakamwe nanu loka boye salama te na Afrique ngele to yebite qu'est-ce qui va arriver prochainement tout est ko laksa bino mami wata na yebite to benge tati wata poza ki na yebite za mwana mukie aza mwasi ya mwana mukie to aza mwana mobali to yebite pa azaki na suki ya bakabelo bilai mbisi bakangaki na Cape Town kaka na Afrique du Sud mbali bosonga na mwana mami wata to tati wata ya mutu mwindu. Bon, non, tout le monde a un film. Tout le monde a un film. Ndeko mo atalaki élément wana parce que ça est exclusivité à Radio Lokole TV. Bandeko musu bazwaki, bate mais y a pas de souci bozo na bino mais ça est exclusivité ya Radio Lokole TV. Ndeko mo atali wana na Durban kaka siko ndeko abeti solo avant kutumaka oya. To benga woni délige to nini. Oye. Papa Fiston Natali vidéo na ya mami wa sope ya tati watawana et rappeler ngai na banayi ko sala esika moko na Durban na monaka voiture moko ye ezali moi Jeep côté na banayi ko sala parce que Durban eza
côté océan Indien. Océan Indien. Na Durban okomona mingi ba Indien bazala kuna parce que na tango kala ba bourbe anglais ba ndeko que na Inde ba jui ba Indien ba yena bango na Durban yango soki na Durban a omona ba Indien bazala ka ebele. Ay papa fiso na mona des Indiens pour sikira ba ndeko ko saka pembeni ya océan. Ba ndeko kenga lupanga mutu mobe. Na mona bela de mutu ke telemi ba Indien ba kiti mwasi na mobali. Ba ndeko se diriger vers océan. Ba kena papa fiso ba kena océan ba koti na océan lokolo ba ota ba koti ba limwe. Na mi lobeli bo ngamutu nazo mona te to ndenge nini. Ngamutu nazo mona te to ndenge nini. Papa fiso na ba ina kolongwa te mutu kana bango fani pendant 2 heures du temps na fandi kana ozela mais nazalaki na présence d'esprit te na filmer yango benga bo mona. Après 2 heures du temps na moni bango bazo bima pina mai ba bina mai pena bi ba bina mai ba yeti ba kota mutu kana ba kei ba poli pété normal. Siko ton na liena mama mi wa te saba na Cape Town na moina delige on était bengo delige to nini ngamo na benya pesa on combo époque Noé 2 makam oyo ndenge KwaZulu-Natal edindi boy KwaZulu-Natal ezali province capitale nango to chef lieu d'Urban okomi yango to ba mingi d'Urban pona bo comprendre ka pourquoi KwaZulu-Natal ayebi on penate mais d'Urban de bo comprendre mboka pene ya chaque Zulu ka mboka na bango de dindi epesi pasi bandeko ndenge bosomo na image wana ba pont ebukani batu ba kufi na Durban ya kosakana te boyebi ke bilan na télévision soki l'état lobby autant parce que awa l'état toloba plus ou moins 40 ou 45 de ba kufi bino mo yebi soki l'état te ba nombre wana c'est à minimiser ka mais batu o ba sur place ba to ba en tout cas eza batu ba ebele ba pesi montate parce que comment ki batu mususu tangu mbulu ala so mema ba ndako to kende mama mususu azo kende aluka mwana mama pe choli okomona kote mususu mai sele ko kauka bande ko ba sala ko ba leka ba kata boy ale avenir katani batu ba dindi na kati ba disparu et belé on ne sait pas et pesi passe de monde a vu la Durban na habité to sambela pona bata Durban to sala ndenge nini kasi nga na fani ndeko moko pe a lobi na nga na kulisa ye papa fiston likambo sa na Durban na yebite qu'est-ce qui s'est passé est-ce que nzambe oto sambelaka a répondre na ba prière na bisoté na ba prière na batute po ba ndeko boto la ngai partout communauté no samanga dans le monde entier boyebi makambo oyo eleka en Afrique du Sud o bande ko beta étranger xénophobie ya liboso ya mibale ya misatu et puis mikolo eza susi ya ko yinde ya ko sakana te balingi étranger te ba bosani ke étranger o ba benga na bango na mboka oyo bango nde bayambaka bango kala tanga apartheid est-ce que le sambo o bato basambela yango ezongeli bango te yango na lingaka nzembo mingi ya mwana wa yembaka lo sambo efutaka ya lo sambo epolaka te o est-ce que ça lo sambo te basepelaka na malheur baninga te est-ce que bande ko suba sepela te nzamba réagir te parce que yemo bibelo baka mettez-moi l'épreuve nzambi soki mutu moko asala o mabe ozolela na kombo na ye pa nzamba ofundi pa nzamba ko réagir po mouvement la xénophobie na Durban de zalaka makasi batumba ba Zimbabwe basala ba dégâts ya kosakana te na bandeko na biso ba congolais musu ba beta ba koma banga na mitu ba kufa meleka ka ndengo wana réaction salamate po l'état na bango pe awa to lo banga na makodi po to zaka ba koto yo l'état na bango pe awa ndi akoti la bango est-ce que nzamba réagir te tala pena situation ya bwe bandeko mokili pele dinda bwe tala bandako tala mitukane to kena mai tala mitukane sa ezo kena mai tala bandako ndeza kitoko bandeko bandako nyosto ba compagnie ba conteneur nde botane bo mona ba conteneur wana oyo za raconter ya ba benga on ba port ba conteneur lungo ezo kwea pena ezo kena mai loko na kaka tangu ya Noé bandeko pesi pasi ndenge no ba chaque fois awa na radio lokole ezalaka preuve à l'appui tokendaka la source toyokana nu ba intervention ya bandeko o bazana Durban bandeko bazana Durban
boyoka bango monde ba témoigner et bon to zonga to conclure to ko zona liboso concert na biso Queen bonsoir Queen. Voilà, yo ozali na d'urban. Qu'est-ce qui s'est passé? Mboula wana ba dégâts ne sali. Est-ce que est touché côté ba congolais to ba ndeko mususu? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous brièvement, pardon. Bandeko balandi ya radio lokole vraiment ozali na mongongo ya moko Fiston Pelende ndeka tozali koloba li passe mingi pamba te bazali koloba ke na mekomelekaki ezalaki na corona o ezalaki virus balobi ki kosaki vraiment crise na kati économie et biso surtout quoi sont victimes na kati Afrique du Sud parce que piège esalamaki a la juillet où c'est qui côté sous crise na kati Afrique du Sud et malheureusement les sous de ko sous na kati d'urban babi kembula o ebeti et ça les sous rechute ya crise awa na kati ya d'urban parce que tout d'abord banda ko ya minene bozo moneza ko longwa ezali ko kwea batu o ba perdre ba activité mingi ko don parce que maeke et bebisi ba marchandise ya batu et na kati ya bato abiki ya 59 morts o bakufi et ba misuna ba monani te na ba o ba monani bazali 59 et à partir de ba famille mabota ba bazali kolela pona ba yeba ke bande ko na bango bazali na kati ya disparition ba disparaître nde baza ko yeba ke peut-être il y a encore de morts on a monté parce que ba bazali kolela que ba luka bande ko na bango o ba monani te ba bungi okomona mtazo tambo na balabala kanisi lokola mai azokima mai se retrouver déjà à sa dizaine na kati ya libulu na epi soki nzamba ko sala na lisungi ya papa Fiston Pelende okende ko zo babilili wana ko zangwa tato to meka ko saba renseignement pona to ba ko tia ba bamona oyo pasini komi na kati ya mboka ya Durban awa na kati ya Afrique du Sud. Donc papa Fiston azali ka ko sala ba enquête pona yeba ko luka kotala makambo nini o esalami mena makambo quand même nazali koloba na kasana bike bandeko mingi baza koyoka déjà passe na mitema parce que tala que makambo boembula et apona ko ravager vraiment bato et apona ko ravager ozali ba business à bato et ko ravager banda kwa bato o mutasa telemisa ki bana mikolo leki belé o telemisio bike na permis qu'on a tele loko ya ngai kaka mbula ya kapona ko kwese loko boe vraiment et ali passe mingi yango vraiment na lembi pété na continuer les sous komeka ko tambola ko ba renseignement na yeba parce que mbula saka toujours ko beta tati lelo metobiki ya lisungi ya nzambe a utika bisote ba dega o ekene musika na biso nzamba yoka mawana kata mboka ya Afrique du Sud so totali kama kambazali ko sala bolingo ezali te balingi batu te bazo bomande ko na bango baoza bango lokwa ba esclave mais ali otali image ya lokwa ya bango to ali ba noir na nzembo na bango babaki nzambe sunga Afrika pesa bato mundu boboto poto tolongo na boumbu kasi bango moko babaloli hymne national na bango ba komisi bato mundu boumbu na kati ya boumbu na bango mais batomboli mindele o baki nzamba sunga baki ne poto bato mundu balongo na boumbu talingi nzambe ayoka mawa na makambo zali koleka atika te to kokite to zali kaka bato donc elle passe mingi vraiment merci na radio lokole o ela epesa mina ye moko Fiston Pelende donc nzambe apambola radio TV lokole merci beaucoup. Voilà. Ça, c'était Queen, notre correspondante au niveau d'Urban. Vous qui nous a expliqué brièvement qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui se passe. Il y a parlé sur 59 morts, mais côté 45, 40, finalement on n'a pas la précision, mais il y a eu des morts, à part des disparus, de temps terrible. Terrible, terrible. Nous allons encore prendre notre confrère, Yep Azar, confrère Kuna. Ah, c'est absolument synthèse, moi, symbiose, c'est quoi la situation juste à Durban? Oui, Richard, bonjour, comment tu vas? C'est quoi au juste la situation au niveau de Durban? Est-ce qu'il y a eu des dégâts côté matériel? Oui, tout le monde, des dégâts, tout le monde a déjà. Est-ce que les Congolais vont toucher? Qu'est-ce qui se passe là? Au niveau de la bouche, expliquez-moi.
Bonjour Nandeko Fiston Pelende Radio Lokole. Merci beaucoup pour l'opportunité de partager l'actualité par rapport à l'événement climat il y a South Africa na ba ville Otozali. Ngai ndeko na bino Richard Image moko ya bapanzi sango na kati ya KwaZulu Natal na ville ya Durban. Na sala mingi na chaîne oyo bandeko tu bayebi na Vision News TV et puis na masolo ya mboka plus 3 ya bana mboka ya onde esika ba yoga ka mungongo na biso to pesela bango ba information mais mingi na juste pour na kopesa moi éclaircissement par rapport il y a 3 jours ya mbula oyo betaki na kati ya ville ya Durban. Nazo expliquer bandeko o bazolanda biso na Radio Lokole ya ndeko Fiston Pelende mbule sali ba inondation à dégâts mais biso bato tozana kati ya ville tozaki un peu épargné ndenge tobinga na town donc biso na town awa tozaki un peu épargné par rapport ya ba inondation mais libanda ya ville ba inondation esalemi na ndenge ya osaganati inondation esalemi na ndenge kosakana te lokola toza na radio moyen topesa bino bilili ezate mais toutefois tokotindela ndeko na biso Fiston Pelende mwa bilili po atala ndenge mai ekoti na bapale ya batu ya libanda na bamuchoncholo esika bazulu bavandaka et puis na kote o baindien bazalaka donc mwa libanda mbula esali badega ya kosakana te awa na ville ezaki kaka ba shop ya bandeko mususu oyo ezaki ya libanda pembeni ya ba makadam ya ngonde kotaki ba mai na kati ebebisi ba biloko na kati donc par là bandeko na biso ba sénégalais et puis na ba somalien donc biloko na bango bebaki mo muke mais toutefois nzamba épargné biso parce que inondation oyo esalamaki na niveau ya libanda ya ville ezalaki dégâts. Et à part ça, il s'agit que jour et lundi, à lundi, bana baki classe T. Donc bana baki classe lélo mardi. Lundi, il s'agit de 3 journées chômées. Parce que maï, il s'agit de dégâts et belenzela, ils ont quitté transport, ils ont été tout vendre na ba palais pour pas me kobongisa ba biloko na bango. Donc c'est un peu ça résumé, on a un peu ça. En tout cas, moi boli misipo na moni tozu moi 2 minutes 40 secondes. Merci beaucoup na bande gonyo so bazolanda Radio Lokole. Voilà, merci beaucoup ndeko na biso Richard na intervention na yo na résumé OP si je crois on a compris que lelo bandeko bana bakende classe te lobi mais lelo ne ba ko bimamba ko kende classe ndenge ni bandeko ba ponku te dindi pont et bukane manzele katale no delija ko sakanate et pesi pasi ba image mususu insensé za to ko tsa ngote pour na ba régulation à YouTube na esibino difficulté totale joaka image ata o total la film ya Noé bo monde salamaka ndenge pe salami awa bandeko ka ndebo zo mona ba image to chawana ndenge salaka ke ba to musu ba zo chona mai ba zo ganga ba sovenga yi o tapela liboko mutu pina dindi akei bana ba zo kufa ba mama ba zo kufa ba indien ba kufi mindele ba kufi ba tumwindu mais nzamba épargné ata congolais moko te akufi mais on nous fait signe que quelque part na quartier wa bengango Redil kuna congolais moko c'est la image ya congolais ndeko c'est la image ya congolais wana congolais oyo ye akufite famille akufite mais ndaku bon moi c'est tele bozo mona ndaku naende mai ezu yango ekena ngonyoso ndaku ebukani a perdre biloko nyoso tout atikali na rien ndeko congolais bozo mona wana comme na EDD donc bon on a biso partout na Kinshasa na Europe na Amérique soki ndeko na mnaza kana Afrique du Sud awa comme on a EDD donc ndaku na eza chuté ndaku na eke soki ndeko bengi bo sunga mandambu ya pas de problème pour ndaku ya ndeko DD et choli na mai mais yaza sain sauf boyebi ki bandaku mingi pe aza ka ba maison préfabriquée bino bolinga o maison préfabriquée o nini boy na condition ni botenga ngo wapi soki mbulo ye eko résister pendant combien de temps bandaku ba maison préfabriquée et kei musuku ne ba brique et choli na mai kei bukani bande ko na ba immeuble s'il vous plaît immeuble pené à 5 niveaux pené 3 et non dinara ta ba pené dini mai pené emeli ngono sto kiti kao bande ne bozo mona wana tina kata bandaku bofandi pené mai na ndaku encore ça rappelle océan Indien océan Indien donc
mai sangani comme l'océan et matin à niveau océan donc confusion totale degré par degré salami impossible. Tous une dernière personne au hasard rappelé à Durban a expliqué le témoignage à Souka et puis on va conclure dans spécial Durban. Oui, Neko Johnny, Olobi Loba, quelle situation se passe au situation où à Durban, Olobani par rapport à l'église à Durban? Bonjour Radio Locolé, bonjour Fisto Pelende, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Ndeko Fiston, on a Durban, Mboula Pende Betaki 3 jours successifs, donnant à peu près 4 jours parce que Bandaki depuis vendredi. Et ça là qui 4 jours, l'école a fermé, donc Mboula sali vraiment des dégâts au Yomoko Constantoana, freeway Dindaki, et puis Mindele comme Balingofanda Mingi na fermé na océan, Bamsou Fanda Mingi va fermé na rivière, en tout cas. Bazala qui vraiment emporté banda ko bukani même building moko pe koyaki donc ningo zo mona na building penda donc otobenga complexe ya ba 3 niveaux moko na bango bukana ke koyaki donc déjà penda ba dégâts sérieux mais na bolingo nzambe kaka abateli penda ba étranger parce que biso même ba congolais tolinga kofana na ba place où ezali disons na ba mpe na ba musika na ba ville te hein toza biso kaka tout autour à ville awa na ba mingi pe bafandi na ville ba place yo penda batonga très solide donc moni mindele baza na système akotonga bandako na bango ya ba environnement na bango ezalaka mpe na ba brousse ezalaka mpe na ba moi bazamba alors mai sikotango zo kita na ba vitesse et profiter na bazamba na timoli mabele na ninga mokete mais awa aux alentours na biso na ville tout ça cimenté partout. Donc ils ont la place à retirer. Donc c'est pourquoi moni batubele au bazar quoi ba foreign ba étranger bazu ba deka wana pendate mais la majorité zaka ba kolombo kande ba kufi mingi penda au plus de 50 personnes au bazar déjà emporté au bazar bazar confirmé ba kufiga et puis ba misusu bazali donc il disparaît quoi. Pour ma tout que kimba et tu là qui même pas conteneur dans la société bimi na mai donc c'était vraiment les qui me boulot makasi. Merci beaucoup na CPL makasi biso peut nzamba bateli biso kaka donc vraiment na bonuma nzambe nde biso yo tozolo ba nzamba bateli biso. Merci beaucoup de konanga bye. Voilà, merci beaucoup de Kodjoni. On a qui dernière intervention. Il y a de Kodjoni au Azali Bongo na Cape Town. On a pu expliquer bien qu'est-ce qui s'est passé. Bande contrôle la venu solo ba image juste au chat mais catastrophique na sibino. Pour na kozwa dimension et ma rabe comme bande ko na KwaZulu Natal mboka ya chaque Zulu. Et si ka xénophobie c'est là qui makasi zwara ka bomonika histoire ya Noé. Ndenge batu bachona na mai ndenge tomona na film ba livre wa témoin de Jéhovah ndenge tomona na film ndenge batu bale ko ima ko dinda na mai ndenge salami na KwaZulu Natal côté à Durban. Heureusement bande ko na so africain ba épargné jusqu'à to gata déclaration montée de comment africain a kufito ne no kaka shop ya ba sénégalais ba musu ndé aussi ba mai mais c'est bon mais ndeko na so congolais a fala na redil ndé ndakuna ekei mais Dieu merci il a pu s'échapper yé na famille na yé. Voilà to suki awalelo et pesa qui passe moi tout la publicité il y a protéger base zate ya weranson les zate parce que zaki émission mogo spéciale pour la Durban ya mawa et pesi passe to gota musique mais nous vous rappelons que les 7 déjà à partir il y a 17h ngama makanda weranson akobeta bongo na Ellis Park Arena. Donc, somba bien na yo na computer ticket, somba bien na yo 500 reines na pamba et aux ala jourwana mutumo zanga to vivre ambiance ou nga osala na Zénith et na fritier bandela mo awa et puis et na stade des martyrs. Et puis to boss na te rendez-vous, il y a Festimas ngomo yetu pour la cadre centenaire ya Masimanimba. Donc bana Masimanimba no na monde entier to zanga te du 6 au 9 juillet. Na Festimas ngomo yetu tukozala wana biso nyoso tout. Merci à vous l'homme qui s'est frotté les pouces sur l'index, je confirme. Papa Noël Vodacom oyoki
Après si on bote on a maman Noël Vodacom okomi hein c'est que yote donc tout ce qui awalelo. Merci na maman Rina Umbi, coordonnatrice à Radio Locale Télévision. Et puis Radio Locale Télévision 2, nous allons vous retrouver prochainement. Bon, mon sur vêtements, oh, là, c'est que nous avons déjà, presque na winter déjà, hein, toute une famille quoi. Toute une famille. Donc, il y a moi dans Mboka quoi. Pour ce monde, hein, tout aussi ça le lobo là, toute une famille. Donc, on peut déjà te tenir en connexion, en contact avec une famille. Pour nous ça déjà sur vêtements, tout va tracksuit. Au lieu de tracksuit, il y a école, il y a compagnie. Il y a Yomoro Nandaku, donc voilà quoi, c'est une famille et ça va. Tout ce qui est awalelo, tala. So soutenir moi na mboka, oh bah œuvre ya moi na mboka, c'est une famille fashion. Chap chap. Et tchara. Bonoma. Les peignoirs, il y a une famille fashion. Donc la mouki, voilà la ndako na peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et elle dit tu une famille. Déjà sur le vêtement, une famille, au moment aussi, une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur révélée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, ce qu'on a fait, on a ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux au moment la petite, là, relax, voilà. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, plutôt consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comme on m'a dit, les vêtements en bout là. Vous avez mis la compagnie quoi. Même chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois? Pour le tourner là, on a des jaquette Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis pas pareil. Une jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni? Hein? Consommons Congo.